Na koti na phase mususu ya ma Francine. Phase na ye eza makambo na zwa déjà depuis kala. Ça fait une année. Boyoka po bino bozala kaka oba lobaki na ye, oba futi yembo, oba sali boy. Mais nazo sabino esika na wuti. Pona koma lelo na baloba makambo. Ibandaki ndenge nini? Nde mukolo mususu na lali. Nazo lota sikoyo na vandi siko sika moko bazo expliquer nga. Ma Francine ndenga za wana. Na mwasi oyo papa zo ndenge ndingaka bala liboso. Baza basi oyo bawelaka mwana na tango ya roi Salomon. Boyebi histoire ya roi Salomon. Ndenge bazomisaka biso na mokili boye ezalaka pona ko bongisa berere oto salaka avant. Ezalaka pona ko bongisa. Mona nzamba zomiso na mokili oyo ko bongisa mabe o salaka liboso. Mais na yoki mbote munzila alobi ke ma Francine babalaka ye vierge. Mais non. Ma Francine na bala ya azalaka na mobali na ye, likango na ye ya kimbangiste pe kaka. Et puis azalaki na zemi. Ma Francine azalaka na zemi ya mukie. Ibimaka nano te. Tango ekomba papa zo ngenda ayeko proposer ye alongolaka zemi wana. Na bandeko souhaiter ba meilleur vie na ba mama, ba épouse ya ba papa, mikolo uta koleka. Na bandeko souhaiter ba meilleur vie wana ezali na tanga ba fête. Na publier maman Anto, na publier maman Sidonie, na publier maman Nana, na publier ba papa, na souhaiter ba meilleur vie. Tango kaka ma Francine a moni photo na ye, atanga mamu na comité. Aganga Balenda finginga, afinginga, apibli photo langa, afinginga. Oh, batu bazaki pembe. Batu fingi nini? Batu esali palpite na batu bazaki wana na bagarde, na banane. Basi vaya batu bazaki wana. Lakisa batala boye, bataki na souhaiter ba meilleur vie, na zui photo na ekutu na publier kitoko. Mais ye azwaki palpite na kati ya nkamba. Azwaki palpite ya makasi. Est-ce que maman Sidonie a osala biloko wana? Est-ce que maman Nana ba osala biloko wana? Batu bayebi ke bango likambo te ke bazana bango bien bana bango na problème te. Est-ce que ba kosala makambo wana? Pourquoi il faut avoir palpite? Bon ngamba ko lekela ki ngata na yokaki yango. Pona nini nga na publier na komi pe ba meilleur vie. Meilleur vie palpite abinga na fingi ye. Donc ayeba ki déjà que lobi na kobimisa makambo. Ma Francine azana kiri ya makasi. Alors kiri na yo, bato yo salaka na bango, bosanga na bobenga na des pays, bosalaka ba mabe. Yebisa bango na yo, bwana pouvoir likona ngati. Na kobanga binote. Na kobanga binote. Po soki topesi nzambe maboko te. Pasi bozana posa bato bakima na nkamba, bato bayaka so na nkamba te, sangwe kende ke kamba wana bato bazokufa, bazobebisa via bato, bazako détruire bato, bazako tela bato. Do bolingi pena ke kambe bima mabe. Bozo banga nzambe te. Do soki pena ke pasi ngimba ukianga nazala nzambe te ndesi ko nkamba ndesi kauka. Mais tellement za nzambe nyonso bozako sala. Nkambe zo kwa kakati bato bazo ebe. Bato bakwa kotima même na ba restaurant. Pona bino, nazana liste na bino. Eza awa. Ngai na kotanga bakombo na bino na kobanga bino te. Bosali mabe mingi na kati ya nkamba, trop c'est trop. Trop c'est trop. Bekiri na bino nyonso. Ngane nazabo na banzi. Na bandi bino soki bobimaka déjà soki oyebi déjà otira to poison bato mona mutu so kufa mutu atie poison omona mutu azo yoka pasi na misu neme abeti penza karako abeti ye kara poison zela kufa wana ete manzambe amona ka nyonso aza ko bongola ka ba poison wana nzambe aza ko longola yango na ngoya na ye. Trop c'est trop. Alors ngande na telemi boye so na bombi bakombo na bino bolo bakinga na balenda te nazotia numéro na nga yango na teli bino mutu nyonso oyo ayebi ki akutana na likambo oyo ayebi likambo na nkambo bobomba lisusu te po nzambe akela biso po topesa ye maboko
poto sunga ye poto pesa ye maboko to sala na ye soki bino boza ko bomba bato ba sala mabe boyebi bango me boza ko bomba bozo vandaka bozo tala to ko pesa nzambe maboko te yango papa lobaka kado wa pesi biso ekene na wana bapaya po nzambe so mwa mabe mingi akozwa susu grâce oyo apesi biso apesi epa bapaya bozo kende nkama bozo zonga ba mama ya lingomba ba mama bino deja bato ebele balie ba poison bozo zela nini bozo la papa aloba papa oza kotalela bino papa oza kotalela biso boko telema mokolo nini boko réagir mokolo nini boyebi moko na moko atia pa poison bakomisa kamba lokola ya bango baza kosala o balingi c'est fini faut botelema ba mama bana mama mulki wanga nzisani mari o mama telaka motema boza wapi botelema tango yango ya kotelema yo lingi na yo sobi ki mona meso ki mona meso za na tata bizaleli ya moto nyonso ekoyebana sava moko te ezali elombe na lingomba oyo otuna baoyo bayebinga otala mabota bango ya awa koluka ngai nzambe aikibangu nalongi mokili yango ebele mikembo banda aikibangu nalongi mokili oyanga kosepela elongo nanga aikibangu nalongi mokili kotinga mikumba na bino banda okombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Merci na batutu balingaka Maman Francisca Balenda, la princesse d'Enkamba Nouvelle-Jérusalem. Merci à tous nos abonnés. Merci na batutu balingaka émission Kimbango Nzambe, rien que la vérité. Tokoti na épisode moko mosusu. Étape o tokoti na ngo. Eza ya makasi pe lisusu. Bandeko nanga tosenga kiki mona meso. Na kimona meso ezo kipete. Na koti na phase mususu ya ma Francine. Phase na ye eza makambo na zwa déjà depuis kala. Ça fait une année. Nga naza kotambwisa na nguya ya Nzambe pe na programme ya Nzambe. Oyo na lobelaki nyonso. Bobosa na likambo moko te ha. Ondenge zana déjà na lobi no makambo nyonso na bandai ko lobela banda tango molai. Esali une année. Aba makambo na bandai kolobela ya bato ya 26 ma Marie Mwelo na bandaki depuis Angola na lobela makambo esali une année sikoyo ba effet secondaire na ngwe ko ya sima tango bino bokosala lokola bozo bosana place sikoyo Nzambe sikoyo akobimisa sikoyo makambo ngo sikoyo na mpwasa na miso na bino moko nga deja na lobi na leki étape wana na komi sikoyo na étape mosusu sikoyo na étape on a komi na ngo eza makambo na zui panda une année pe kaka boyoka po bino bozala kaka o balobaki na ye o bafuti ye mbongo o basali boy mais nazo sabino esika na wuti pona koma lelo na baloba makambo ebandaki ndenge nini tango papa kendaka Kinshasa na 2024 ezalaka na mars nga pe na bimaka Kinshasa na wuti Luanda na ke Kinshasa kokende na nga na Kinshasa lobi nango nakutanaka na papa na yebisaka bino tango na pesi papa mbote na shofaka nzoto mobimba na shofaka penza nzoto mobimba donc Nzambe alatianga nguya. Alors makambo yo ça fait une année azwaka makambo ya ma Francine mais tango nango ekokaki te ongana asalaka likambo na tango na yango makambo ya ma Francine na bandaka kozwa yango a partir ya nkamba na kosote mbala moko te na kobimisa makambo ya minene oyo ye asali o bato bayebi te et puis pe bato bayebi na bango ba o bayebi te na ko sauter étape te il faut na bada na source
ndenge makambo eya epananga ndenge nzamba peselanga makambo ya ma Francine. Ngai naye kokende Kinshasa. Nakutani na papa sino yimba okiangani na mars. Na pesa papa mbote nayoka moto ematinga na nzoto. Moto ematinga na nzoto ya makasi. Mais après na bandi kozwa ba révélation. Na kati ya ba révélation nanga. Nazwaka révélation na ndako ya grand frère moko na komelaka na Kinshasa. Na kutanga bakombo na bango te. Na komela na ndako na esko nazwi révélation papa José Dengenda abali ndeko ya grand frère wana abali grande sœur na ye. Ye grande sœur na ye mobali na ye akufa atika ye na bana. Pe papa José Dengenda ma Francine akufa ye atikalaki ye moko nde ayiko bala yaya wana basali mariage. Comprendre phénomène en d'autres angote. Na yebisa pe grand frère wana, na yebisi na yana bango. O tozalaki na bango kuna na ndako. Baseki na bango eleki nango. Considérant la biso pe d'autres angote. Eleki nango, toyeko kende nkamba. Grand frère wana pe ayeko kende nkamba. Tokutani na grand frère wana, a présenté nga grande sœur na ye avant na mboka mosusu. Alobi boye au grande sœur nanga yebi a présenté nga pe pa grande sœur na yepi petit nanga avant na Angola abandaki ko yankamba komelaki na ndaku na ndenge pe toza alobi o na yebi ye natalaka déjà ba émission na ye nga na yepi makila ekutani place wana nde pe tokoma pe kokutana ya ndaki ko vanda na je crois na Kendolo nga nazalaki côté ya ndako ya Bankole. Na komela na ndako moko boye ya papa moko ya presse. Tokomi kokutana sikona ya wana mingi. Mukolo mususu ka ndeto ndeko kokutana prière ya suka pata papa sali prière papa koti na résidence. Nde défilé za la coronel boso ya résidence akutana mwana mwasi moko bayebana ka bandi ko beta masolo ya liwa ya mobali na ye. Babeti ba masolo esili mama o bandi ko sola na ye akei. Tango ake totikali abandi ko betelanga histoire na ye abina nga peke tango azalaka mwana mke papa José Dengenda alingaka bala ye mwasi penza alingaka bala ezalaka ye mais tellement que ye aloba na vie na ye mobali ako diverger nga ye muto ko bala nga tellement déjà azalaka na mobali oyo a diverger ka ye alobaki akoboya ye te quelque soit passe quelque soit nini akozala na ye kaka mais mwasi oyo ba papa bapona ezalaka ye na ba mimi photo na ye papa de lunga loba mwasi ya kobala yeyo boya na ye papa sala vraiment effort babala ye papa zakwa sala effort basala effort nyonso mais aboya kaka mobali ne kutu akoma iko sidika comment et comme le roi banzambe bazowela na ye mwasi asilika kaka mona zo betela nga ba histoire wana donc balingaka ye makasi na ba papa abalani na ye na mobali na ye mais kobota na ye ba maternité ba hôpital papa zako te ata balaki papa zako mtondo kipe donc papa zako lingaki ye makasi tantine wana donc ata ndenga balaki na ye mais bazo considérer ye kaka papa zako ibse kolia na yo o ozangi okozanga te foyaka oya kozwa soka ke mama nana ko kipe ko pese ba saki ya loso bakala bani mutuka eke etiki nde simbaka te nde papa nde ayako bala ma Francine nde ba ko voyager na mbane bakena mboka mususu abetela ngasko histoire wana ngala bi minga na wuti na ndaku ya petit frère na yo tala ndoto na lota kabi ona mutu abinga pe na comprendre te do makambo ngodo ezande yo abi ezalaka ndengai betelanga ba histoire eleki nango na mimaka ba cadeau na nkamba ya papa Simon ngani na papa Mbenza na ya papa José Dengenda na nkamba ba cadeau ngote mele kilo na tika na ngango epa papa wana ya presse na tika na ngango na ndaku naye avanda na nkamba na umela pena na nkamba muko mususu na lali na moi
na ozo a révélation esanga na kende kozwa ba cadeau na kende kotika na sutuka bien ba cadeau na bisko na ko imema ngo ndenge nini na ba kilo tango nazozonga place na vanda kita na ozo na kuta na deux garçons nesi ba papa boko ede ngai to kende kozwa biloko na kende kotika na ndaka ba papa bi problème te ba jani wana lokwa bande kozelanga ba memelanga ba kilo wana to pe to tiki premièrement to bandelaka na ndaku ya papa José Diangenda quand to komi wana na telemi na port c'est moi na papa na binenge kumona papa et puis tant que to telemi wana papa pa moninga mais na mona papa koti tant papa koti ma Francine abimi nga na bi tout justement na na besoin kuta na papa te na kuta na ndenda ma Francine na kuta po nga na lobaki ba cadeau na bango il faut na pesa na ba mama oso moni mama moni papa so ko pesa ka boye mona papa ikoma te na komisa na ba mama bi tout justement na zo lukande ma Francine tango nga na koti makoti singa na komi wana na yebisi ma Francine mama na ngai na linga ko mingi ayebi na linga ko mingi na mona kayo na mona linga kwa paraître mingi na linga kayo kaka ningo mona na wana kaka ningo za courage na sepela kana yo makasi na banda penza ko linga ye na se na sepela kana makasi ozando ina nga pe ko mona nga Francine abi abona bi to sololi wana bi bopesa ndo ina nga jamela na meli bopesa kwa nga munene wana azupe kwa nga ambiance moko leka kwa na pela na tika ni wana affection na ye po déjà na bande ko linge mingi na ndeko sepela na ye vraiment tango tema na ba pesa ndo ina nga na ndeko ko linga ye ndepe na zupe ba ni na nga pesinga na tiki pe ba cadeau na nga na bimi na kepe mama Sidonie na moni siko mama Sidonie première fois na moni pe bona sepeli na bi mama na moni na sepeli bamba uzokola mikitoko ezaka kabia ngam na kola nga na bite oza kitoko mama na sepeli komona ona sepeli na makasi abi ngam na koli na nga na bite bote zana na seki na nga pe na mama esili nango epa ya mama nto ndokuta na kate na zwaka moyen ya komona ete donc na salaka effort ya komona mais na mona ka ete na zwi ba cadeau kaka na tiki na komika kombo ndele yako ke de western na ke kozwa mbongo bokulo na bino atindaki atindela inga na ke na western ezaka pembeni ya ndako papa José Diangenda na ke na western na zwa mbongo kozonga nanga wana mama Francine avandaka place avandaki sikonga na zozonga Natalie tonga Natalie misu na ngana ye esala lokola moni courant kusi hui esala na mona bongo ebeta esala nga pasi moko impossible et puis ngana kei donc lokwa misu ngo ekutani esali lokola ya kanda ngana kei sko lokola emikeli ngana bi koma na otosola na mama seki fallait que na ozonga boye na pepe mama na kei me misu na ngana ekutani na ndenge ya mabe alors na ya ye na ya nga ebeti lokola kusi ekui tata eswanga esalanga pasi moko impossible comment na otosola na ye bien mais totala na misu ya mabe bongo comment ebandaka ko déranger nga et puis na yeko bima nkamba kana sisi mama nanga nyoso na nkamba na yeko zonga kana zonga ka malgré na mona ka bongo ebandai ko déranger nga mais na zaiki ka na affection na ye mais soki na ngina publier photo na ona zui photo na publier ne za ka otie na ba story ya ba page tie photo na butu funa lotai o mona na ko lotai ya ko beba vandi place moko boye azo loba azo sala baboye ya ko beba makasi ma Francine ya ko beba boendeni soka deza na kati ni na ba photo na ina komaki na ngwebele dela zaki de na affection na ye déjà na kutana ki na ye pe et tout ça la inga bien attention na tala ba photo na ye so na lali fona lotai et comment ko lekelanga na zui photo na ye na tie na profil tango na tie photo na ye na profil mbala moko tantini oyo abetelanga lisolo na lotis ko tantini wana abetelanga lisolo ke balinga babala ye epa ya papa José Diangenda
mais esimbaka ete nde aboyaka pe bomwana pe na ndenge asala programme na aboyaka kobebisa ngo etu tantini wana sikoyo na ndoto nanga abengi nga pourquoi otie photo na ye na profil mpona nini otie photo na ye fale otia photo na ngai yoki kotia photo na ye okotia photo na ye bandi ndenge nini na bitindela kasi bafoto na yo nazwa nalongola ye natia bilongola photo na ye sikoyo asutuki boye ndoto ngabi pourquoi kaka na olotaka boye ngabi c'est fini nakoningi so bafoto na ye te nalongoli mpe na profil nabi te soki kaka nangi nasala boye namoloko esprit na nga elingi ma Francine te me nga nalingi ye me esprit na nga elingi ye te boye ndengeni ebande kolekelanga nde mukolo mosusu nalali nazolota sikoyo navandi sikoyo sika moko bazo explike nga ma Francine ndenge aza wana na mwasi oyo papa zoyeli yange naningaka bala liboso baza basi oyo bawelaka mwana na ntango ya roi Salomon. Boyebi histoire ya roi Salomon basi oyo bawelaka mwana na ntango ya roi Salomon. So nga na bi basi bawelaka mwana bi oui bango mibale baza basi oyo bawelaka mwana na ntango ya roi Salomon. Oyo moko alingaka baboma mwana moko aboyaka baboma mwana wana. Abi ma Francine abi ye wana na mama intel na otanga kombo na ete lekelanga alamuka boye nasutuka nga na bi ma Francine na mama intel na bi non jamais na comprendre est-ce que ye wana sko na lamuki na ndoto est-ce que ye penza ma loti wana ye penza ye nde bawelaka mwana te parfois on comprendre ndoto bien te kaka bien comprendre ngo bien te pongi ezwinga lisusu na solota sikoyo papa José Diangenda place moko bakangaka tantine wana bakangie basinga na maboko na makolo bakangie basinga papa José Diangenda ina dichete ya kati basinga wana na sutuki boye na bia eza penza ye eza ye elekelanga avanga na continuer lisolo oyo nazotia histoire ya roi Salomon na otia yango sikoyo bolanda soki bolandi nde na ko continuer po ndoto ngo ezalaka ya mbala moko te continuaki journée wana après deuxième jour et continuaki sikonatia nanu sujet yango ya Bible bongo to continuer na Bible eza na 1 roi chapitre 3 verset 16 à 28 yango wana sikoyo tolanda. Asi ya ndumba mibale bayaki epai ya mokonzi pe batelemaki liboso na ye. Moko na bango alobaki, nabondeli yo kolo na ngai, yoka ngai. Ngai pe mwasi oyo tovandaka ndako moko. Tozalaki na ye na ndako tango nabotaki mwana. Na mokolo ya misato, sima na mbotama ya mwana na ngai, mwasi oyo pe abotaki. Tozalaki kaka biso moko kati na ndako, moto mosusu azalaki te kaka biso mibale. Nzokande, na butu alalelaki mwana na ye, pe mwana yango akufaki. Bongo, na katikati ya butu, alamukaki, alongolaki mwana na ngai, pembeni na ngai, wana ngai, mwasi moumbu na yo, nazalaki ya kolala, pe atiaki ye na tolo na ye, pe atiaki mwana na ye, oyo akufaki na tolo na ngai. Na tongo, tango na lamuki, pona komelisa mwana na ngai, mabele, namoni ete mwana azali ya kokufa. Kasi tango natali ye penza malamu, kaka na tongo yango, namoni ete ezali mwana na ngai te, oyo ngai nabotaki. Mwasi mosusu alobaki, te ezali lokuta. Mwana oyo azali na bomoi azali mwana na ngai, kasi oyo akufi azali mwana na yo.
kasi mwasi oyo azwaki maloba liboso alobaki lisusu. Te, mwana oyo akufi azali mwana na yo, kasi oyo ya bomoi azali nde mwana na ngai. Na bongo bakomaki koswana liboso ya mokonzi. Mokonzi alobaki, moko azali koloba mwana oyo azali na bomoi azali mwana na ngai, kasi mwana ya kokufa azali nde mwana na yo. Wana mosusu azali pe koloba, te, mwana oyo akufi azali mwana na yo, kasi mwana ya bomoi azali nde mwana na ngai. Boye mokonzi alobaki lisusu, bomemela ngai mopanga. Bamemelaki mokonzi mopanga. Mokonzi apesaki mitindo, bokata mwana oyo azali na bomoi na biteni mibale, bopesa eteni moko na mwasi moko, pe eteni mosusu na mwasi mosusu. Mwasi oyo mwana na ye azalaki na bomoi ayokaki pasi na motema po na mwana na ye, pe alobaki na mokonzi, na bondeli yo kolo na ngai. Pesa ye mwana oyo azali na bomoi koboma mwana te. Kasi mwasi mosusu alobaki, kata ye. Na bongo akozala ya ngai te, pe akozala ya ye te. Boye mokonzi akataki likambo alobaki, boboma mwana te, bopesa mwana oyo azali na bomoi epai ya mwasi ya liboso, pamba te yende azali mama na ye. Tango Isalaele mobimba bayokaki ndenge mokonzi akataki likambo oyo, babangaki mokonzi po ete bamonaki ete azali solo na bwanya ya Nzambe pona kokata makambo na bosembo. Voilà, tolandi verset biblique oyo yango makambo eza awa. Donc makambo oyo yango oyo moni ke esalama na Bible. Tellement biso tozana les révélateurs des choses cachées. Ayebi biso na batango ya kala tozalaka banani. Yango wana na tango pe azali ko lakisa biso ke tozalaka banani na tango wana tina nde tokomi na tango oyo. Alors révélation oyo elekelanga et travaillanga pendant la journée nazalaka bien te. Makambo na oloba ngona mai révélation pe nazwa na mai ya 2024 et ça dit une année wana papa je ngi na na kufite et ça dit une année ngai elekelanga pendant la journée et travaillanga ngana lobi comment Maman Francine na tantini wana bangonde bawela mwana ekubo lekelanga ma Francine na tantini wana bangonde bawela mwana bawela mwana na tango wa Salomo sikoyo nani mukolo mwana te wana ngana zo komi tuna pendant la journée nani mukolo mwana te nani azaki na besoin baboma mwana na banda komitungisa pendant la journée likambo le travailler kinga pendant la journée tangu la lali na butu révélation ezongeli babandi soko expliquer nga na bango mibale nde bawelaka mwana ma Francine na mama Intel nde bawelaka mwana kolo mwana ezalaka tantine wana oyo azalaka kolo mwana te ezalaka ma Francine ye nde azalaki na posa baboma mwana ye nde alobaki fome bakabola mwana ngo tokabola do tozwa biteni tellement ye alobi mwana aza ye nga alobi mwana aza ya nga pe nakolingana perdre te to perdre ka biso mibale ezalaka ma Francine nde mkolo mwana tantini wana mususu tango na sutuki elekelinga
elekelinga. Na bandisi ko mitu na pendant la journée. Siko mwana wana nani? Mwana wana nani? Na bandiko mituna. Me likambo ya mwana. Yela kinga na journée wana te. Elekaki mwani kolo. Place nga na yako yeba likambo ya mwana. Tantine wana. Nazuki révélation. Tantine wana. Bana na yemi bale. Bazaki gravement malade. Zo kimisa bango na hôpital. Ndesko na place nga nazalaki bazo yebisanga mwa balenda oyebi bana wana mibale nga na yebi bango te oyebi bango te bana wana mibale na yeko mona pe tantine wana na yeko comprendre ndoto ke baza bana na ye nabi oyebi bana wana te na yebi bango te abi bana wana baleki na yo abi ko abi bana wana mibale ezomona bakokimisa mbango bakokenda bango hôpital wana baleki na yo propre baleki na yo ilekela parce que ndoto ekozonga ya histoire na bango etango na kosutuka na comprendre yango na tango nga nakutanaki na Francine kozonga na nga misu na nga na ye ekutanaka epesaka coup circuit esalaka flamme moko ya makasi. Yango bande ko swanga pourquoi ngale to to solola bien nini misu na nga faut ça la boy nini faut to kuta na ne totala na misu ya mabenga na ye pourquoi ibande ko sala nga passe mais ko comprendre l'histoire à roi Salomon nzokande ngala za na kati mwana o bablingaka ba boma wana ezalaka ngai et puis mutu alingaka bakata mwana ma Francine kolo mwana ezalaka tantine wana. Siko tango wana ko za révélation après 2 jours tantine wana bakimisa bana na hôpital bana na mibale ba komaki gravement malade mais na yeba ke ko lekalongo po déjà na révélation déjà na monaki yango et puis tantine wana na ko tena soka na teka na ba prière en tout cas foka na zo révélation wana papa zo ngenda na kufiti na zo ba révélation wana papa zo ngenda ya epananga ayebisinga tellement abala tantine wana te vie na ye etikala kozala na kimia te tellement que tantine wana abalaka ye te vie na ye ezala na kimia te akutani na mwasi oyo abali fallait pas vie na ye ezalaka na passe vie na ye ezalaka na kimia te vie na ye ezalaka na passe ndenge bazomisaka biso na mokili boye ezalaka pona ko bongisa berere oto salaka avant ezalaka pona ko bongisa mona nzamba zomiso na mokili oya ko bongisa mabe o salaka liboso mais na yoki mbote munzila alobi ke ma Francine babalaka ye vierge mais non ma Francine na babala ya salaka na mobali na ye likango na ye ya kimbangiste pe kaka azalaka na likangu na ye et puis azalaki na zemi ma Francine azalaka na zemi ya mukie ebimaka nano te tango ko papa zo de ngenda aye ko proposer ye alongolaka zemi wana azana mwa mukie na ba série wana azape mukie makasi ya grave te azalaki na mineur te tango papa zo de ngenda proposer ye abala ye alongolaka zemi wana le ndenga za wana alongola déjà zemi donc mabe oyo asalaka liboso o nzamba zongiseli na mokili po azalaki na besoin ba boma mwana ya ye mwana alalelaki afinaki ye akufaki mais a changer mutu mwana na ye mais tango balobi ke bakabolaka bana otembo zo wela mwana bakabola ye kaka yozwa partie pas wa partie andini oui kabola ezo biso mbale to perdre mais pourtant mwana na ye akufaki po ye moko afinaki mwana azaki déjà na makila na maboko azaki déjà moi c'est mabe na tango wana na tango yo nzamba apesi grâce abongwana mais kaka tango aye koyeba famille ya kimbango makila kimbango baye ko balanga ba proposer ye tanka ba proposer ki en tout cas azaki na zemi alongola ki zemi wana donc abebisi lisusu na tango tozana ngo apebisi lisusu ngai
elekelaki nga esalaki nga pasi yango wana okomona ye so otali ye boye okomona mwasi kitoko mais na révélation azalaka kitoko wana te na révélation azalaka mabe moko impossible na lota ye kaka ya kobeba bade kolota kaya na lota ye ata so ba combien de fois na lembaki ekomaki kuna ba meilleur vie moko na bandai kopesa na bandai ko souhaiter ba meilleur vie na ba mama ba épouse ya ba papa mikolo yuta koleka na bandai souhaiter ba meilleur vie wana ezali na tanga ba fête na publier mama Anto na publier mama Sidonie na publier mama Nana na publier ba papa na souhaiter ba meilleur vie mais ye na publier ki était pona yebi ke yeso ki kana ngina sala bo fona lota nga na lembi ko lota ma Francine na lembi nanga na publier nanga était na publier était mais bokilo na bino kopé nanga ayebi singa moka ndo sala ka ba émission ya lingomba bongo ndenge ko publier bato ba ko lando mingi bato batala ko mingi soki osalika mwalika moke bato ba olandela o donc ndenge o publier ba mama eke o publier ete batu bakolandela yo kaka bato bakoituna pourquoi a publier ete donc tia ekaka nga na lembi na nga na bimisa so photo ne bo mona na loti lisusu nga lembi abi publier ekaka nazwi photo na yepe na monte yango pena kitoko yepe na za yo ba mwana suka aliaka bien image na tiaki ya kitoko na monte na tia image na yepe nza na souhaiter ye ba meilleur vie nzoka nde na nkamba yepe te malandaka nga amonaka siko fale atanga makambo na komaki atanga te azwa palpite banda koganga balenda piblienga balenda fininga balenda wana siko wana na kaka na nende to koti boina ba meilleur vie ya 2024 2025 tant to koti na sika ezaki na temps ba bonane tant kaka ma Francine amoni photo na ye atanga mamu na komite aganga balenda finginga afinginga apiblie photo nanga afinginga oh bato bazaki pembeni babia fingi nini bato esali palpite na bato bazaki wana na bagarde na banani basi va ba pièce bazaki wana lakisa batala boye atake na souhaiter ba meilleur vie na zui photo na ekutu na publier kitoko mais ye azwaki palpite na kati ya nkamba azwaki palpite ya makasi. Est-ce que maman Sidonie osala biloko wana? Est-ce que maman Nana ba osala biloko wana? Batu bayebi ke bayebi bango likambo te beke bazana bango bien bana ba ona problème te. Est-ce que bakosala makambo wana? Pourquoi il faut palpite bon ngamba ko lekela ki ngata na yokaki yango? Pona nini ngana publier na komi pe ba meilleur vie palpite abinga na fingiye. Donc ayeba ki déjà que lobi na kobimisa makambo. Makambo ngana lobaka ezalaka vérité mais bato bazwaka ngo ko finga na finga ate mais ngande na yaka koloba vérité sikoyo place makambo ya ma Francine e bandela ezande wana déjà ba pesa kinga ngo avant malembe na ba révélation tina ko découvrir qui est ma Francine en réalité na ko découvrir mais après ça makambo eza ebele oyo ma Francine asali papa José Diangenda. Oyo ma Francine asali papa José Diangenda. Otoko tiko na étape na ye. Eza makambo eza tellement ebele en tout cas na koko banda mbala moko ko sisa ngo nyonso lelo te mais na bandi bino na introduction ndenge nzamba peselanga makambo oyo. Mais soki boye na bino te ba bino bo réfléchissaka na bandenge na bino bozwaka temps ya kovanda te o réfléchir mais pourquoi na tango toza na ngoli kambo nini bino bokanzaki ba futa ngambongo na obundisa lingoma na osala bote kimona meso siko ngape na osala ka programme nzambe mission oya pesinga ma Francine asali mabe mingi ya jeté. Alors nakokena musika te na suki na wana na eko yebisa bino likambo lobi nazana émission siko mususu nga na olobela o nga na olobela lobi eza pona banda siko ko biela bino siko mabe na ye o asali papa José Diangenda mabe o ya asali papa José Diangenda
Et puis nazana ba kombo ya bato nyonso ba yebi ba histoire baza. Et puis na kotia numéro na nga téléphone. Nazana liste, nazana bondele azabwe. Nazana kaye ya ba kombo bato ba osala mabe na nkamba. Bino nyonso botiela ka bato ba poison. Nana liste na bino. Ba protocole na ba restaurant. Bato nyonso baza kolambaka na kamba. Ba garde, ba surveillant, bato ya ndenge na ndenge baza ebele, kliki ya bato ebele. Nana ba liste ba kombo na bino. Naza na liste ya ba kombo na bino. Bomoni mabe bosali mingi na kamba eleki. Boza kosangana na bato nyonso ya mabe, bato yo ba missionnaire ba o ba sangana na bato ba bimisa na lingomba sikote ba balinga nkambe kweya batia bino kuna kovanda kana nzambe longo me boza ko tia siko botela ka so bato ba ye bandi ko tia ba poison bato ebele balie ba poison bato ebele me bino boza bokomisa nkamba lokola bien privé na bino yo nkamba ekoma ya bino botieli bato ba poison bodetri ba vie bato nzambe te maza bolingo eza pena bato ebele bakufi nango te bato ebele balie ba poison bakufi te so te bato bakufi baza moki boza ko détruire ba vie ya bato bosali mabe mingi c'est fini nga naza koya na kotanga bakombo na bino nyonso mutu moko akotikala za te et puis suka na bino ekoki boyeba kango bongama deja bobima na nkamba soki bobimi na nkamba te bino bokomona bokobima na force bakobimisa bino na force bosali mabe mingi ekoki bodetri ba via bato nkambe ezali Jérusalem esika nzambe avandi me bozo banga tata te bokomisa lokola moninga na bino boza kosala mabe na ndenge bolingi ma Francine azana kiri ya makasi alors kiri na yo bato yo salaka na bango bosanga na bobenga na des pays bosalaka ba mabe yebisa bango na yo bwana pouvoir likona ngati na kobanga bino te po soki topesi nzambe maboko te pasi boza na posa bato bakima na nkamba bato bayaka so na nkamba te sangwe kende ke nkamba wana bato bazokufa bazobebisa via bato baza kodetruire bato baza kotiela bato do bolingi pena ke kambe bima mabe bozobanga nzambe te do soki pena ke pasi oyimba okianga nazalaka nzambe te nde siko nkamba nde si ekauka mais tellement aza nzambe nyonso boza kosala nkambe ezokauka kati bato bazoyebe bato bakoka kokima meme na barestaurant mpo na bino naza na liste na bino eza awa ngai na kotanga bakombo na bino na kobanga bino te bosali mabe mingi na kati ya nkamba trop c'est trop bekiri na bino nyonso ngane naza bona na bandi bino soki bobimaka deja soki oyebi deja otira to ba poison bato mona mutu so kufa mutu atie poison omona mutu azoyoka pasi na misu neme abeti penza karako abeti ye kara poison zela okufa wana ete manzambe amonaka nyonso aza kobongola bango kaka aza kobongola ba poison wana nzambe aza kolongola yango na nguya na ye trop c'est trop. Alors, ngande na telemi boye, so na bombi bakombo na bino wa. Bolo bakinga na balenda te. Nazotia numéro na nga yango na teli bino. Mutu nyonso oyo ayebi ki akutana na likambo. Oyo ayebi likambo na nkambo bobomba lisusu te. Po nzambe akela biso po topesa ye maboko, po tosunga ye, po topesa ye maboko tosala na ye. Soki bino boza kobomba bato basala mabe, boyebi bango, me boza kobomba. Bozo vandaka bozo tala tukopesa nzambe maboko te yango papa lobaka kado wa pesi biso ekene na wana bapaya po nzambe so mwa mabe mingi akozwa susu grâce oya pesi biso apesi pa bapaya po mindele bango bako bongola yango ta ba respecter ba pesa ngo valeur to na grâce Jérusalem evandi na biso mais batu ya mabe batonde tala ba détruire kankamba baza ko futa bango bambongo ba détruire nkamba alors bino déjà boyebi obomba lisusu te tokobanga motu te tosala na nzambe topesa nzambe maboko
bozo kende nkaba bozo zonga ba mama ya lingomba ba mama bino déjà ba te belé ba lié ba poison bozo zela nini bozo la papa aloba papa oza kotalela bino papa oza kotalela biso boko telema mokolo nini boko réagir mokolo nini boyebi moko na moko atia kwa poison bakomisa kamba lokola ya bango baza kosala o balingi c'est fini faut botelema ba mama bana mama mulki wanga nzisani mari o mama telaka motema boza wapi botelema tango yango ya kotelema alors on a eu les premier épisode na ebite soki na koma tina 150 épisodes na ebite likambo soki sala une année mais boyo sama Francine à se préparer et puis déjà après ça que le pango après ça que le pango déjà mama babien na ye o ba pesa ki azwaki yango akende na lupango ba pesa ki déjà ami bimelaka déjà po za mbuma mabe akokonje ovana na nkamba te ami bimelaka soit tembe na mabe o nyonso sesio nga na lobi makambo nyonso eki azo bouger te akomona nga na kati ya ndako ngane muna oboma ye boyebisa ye déjà tokomi na tango na ye abomba mingi oza premier épisode makambo makasi nano na ye nango te mina koya nango merci na bandeko nyonso balandinga merci tomonani à la prochaine deuxième étape ekokota lobby kaka na même air. Merci beaucoup. Nzambe